Ni Nzambe na biso o apesi yo nanga pe Bomoyi. Apesi biso makasi santé ya kotelema pe ya kuya na présence na ye. Ezati na kuyoka maloba na ye. Nango to senga na moko moko atelema, to telema msubaso ko to tanga manga Nzambe. To saluer présence ya Nzambe katika. Nous autant dans Nzambe comme on Ezéchiel chapitre 2 versets 4 à 8. Totami na kumesi. Na tingio epaya batuana ya mitu makasi pe ya mitema mabe. Okolo bana bango botala makambo nkolo ya walobi. Ya solo bazali ekolo ya batomboki. Bongo bayoka to bayoka te bakoyeba ete prophète moko azali na kati na bango. Yo moto kubanga bango te, kubanga pe maloba na bango te, bakondimela yo te. Okomona lokola ete ozali na kati ya banzube to ya bascorpion. Nzokande kubanga maloba na bango te, kubanga pe bilongi na bango te, bazali ekolo ya batomboki. Okolobela bango makambo oyo na koyebisa yo. Bakoyokela yo bayokela yo, tobayokela yo te bazali batomboki. Ni yo moto kozala motomboki te lokola bango. Yoka makambo na koyebisa yo, fungula monoko pelia oyo na kopesa yo. Alléluia. Tubete lokola maboko. Merci. Thème na biso ya tongo lelo oyo ezali yo moto ifoye pula koyoka mwana Nzambe na nzela prophète na ye. Esengo yoka kotosa pwete obika na oza na bo. Alléluia. Nzambe depuis kala ute bandeli a pona kosala na prophète na ye. Awa dota la prophète Ezéchiel so bana chapitre 1er. Nzambe tango aponi prophète na ye utali kololo ilikita mungu munene sana makuna pona kotina prophète ya majeur na kati muki. Donc Nzambe asasa ilikita munene conseil na ye. Pe aponi moto ko singatinda na libota na ye. Mais awa pe moto prophète na kota me muki. Nzambe pe ayaka komona na ye pour ko rappeler mission alliance kwa sana ye. Donc yambo aya na babele awa Ezéchiel so na chapitre 1er au mona awa lobaki na moni likolo efungami bona moni likolo efungami pe yawe abandi ko moni sangai makambo lokola na ndoto tanga zeko tala na moni mpepe makasi ezali kuutra bangomba na ipai likolo ememi pata moko ya munene oyo ezalaki kubimisa ba moto lokola ya kake. Alléluia. Donc Nzambe tango ate alliance ya prophète tango poni prophète na kititi na mokili awa me yambo amanda mission o Nzambe kititi na mokili awa ye moko Nzambe ayako kubimisa ayako yebisa mission oyo ba awa Ezéchiel pete moko Nzambe abimeli alakisiye ozinga. Mena yeba yaka yoga skonde kama kulo Nzambe zoba. Na tindio na batu oyo. Lipote ona tindio batu ko bazali ndenge nini batu na tindio. Est-ce ba yoka facilement? Est-ce que baza batu baza boto? Est-ce que baza batu donc awa Nzambe na tindio le pa batomboki bato mitema ya mabe na tindio na matemala kute. Donc on consigne Nzambe azopesa na Ezéchiel tango tinde mission de bato ozo le comme ce message ozo ibisayo bato ko bazeli bituma kasi bazeli batomboki mais kasi ngai yawo na lobina yo bayoka yo te yo lobina. Alléluia.
Donc Nzambe ye pour naye kotinda mosako naye prophète naye et pas bote manza. Maintenant biso ne tuya wa prophète. Biso ne zingato pour matoi et zingato za mayele. Pote to rater grâce à Nzambe te. Alors tant que nyonso bazo na biso et zingato to bon pour la taxe. To bon le ça. Pote ko uswa ngolu na Nzambe. Alléluia. Awa Nzambe alumina Ezéchiel yoko zala botombo kilo yoko la bambote. Pote yo logo yango so David de Bible biblique motema Nzambe motema David motema Nzambe. Pote tamo mumba Nzambe za alliance na Nzambe. Donc mamona esprit moko motema moko. Mwanza na khaya batombo awa ezati. Déjà yo toke sur la Ezéchiel 3 verset 18 à 19. Mbala mususu na kobolinga kokebisa moto moko ya masumu ete azeko kende na liwa soki oye okebisiye oye okebisete ete abongo na bizana ye po akokobika moto yango akokufa likolo masumu na ye kasi yo nde moto okumemisa ngabo yeliwa na ye. Donc nzomane soki okebisiye peye aboyi kotika manzela na ye ya mabe pebisa na ye masumu akokufa likolo mabe na ye kasi yo okubikisa bomona yo. Alléluia. Nzambe azo préciser le terme de référence ya mission ya Ezéchiel et pas les potes manata et pas les israélites avec mbana mususu na kolinga na kolinga kokebisa moto moko ya masumu ete abima na bizali mabe soki moto wana ayoki atosi moya kupele wana ezati abikisi bomona aliyo pe Ezéchiel lokolo kebisi na be na yona yo pe liwa ya moto moya na moto na yo ezati mais soki okebisi ete kote yonde na zolobela yonde Ezéchiel yonde prophète na ngai yonde mulobele ngai nazo yebisa no tatsa yo danger ozoya na lo tatsa okufa sio na boso mutona mais soki okebisi ete eke mutona kufi makila wana na mutana no mutu nani ya yo Ezéchiel omoni ndeko ngai ikamba Nzambe eza na eza sikate yamona en Mosakoli 1 verset 9 bike makamba sikana seta moyeza nango oyo ezalaki na ta Ezéchiel o na mana Israeli yango pese kalelo oyo Nzambe tango nyonso epoke nyonso atekisa prophète na ye pote alinga kabuli kukufa ya mtamasumu te alinga te kubunga libota ya Nzambe alinga te kutakwenda mabena ya akufa nango lelo pe Nzambe azokebisa yo na ngai atekisa prophète katamiso pote adobla mabe otozosa pote akebisa bizali o mabe totarango akebisa biso otozosa mais soto fongoli mwa toi toyoki toli ozo pesa biso mwanzo kufa na mabe wana tokobika dako mais soto kangi matone biso oyo ngana mesana ya okaka oyo bina mesana oyo ya okaka ngako mina mesana ya okaka mais prophète ya zayi wana kotelema azate azoka la parole ça alisoki yo tosi wana biki wana za Nzambe usepela pe prophète pe usepela. Alléluia. Mais soki oyo kite to kufina masumona ngambona moyeta la yeye exact yango awana kata église Christ avec nous tozana ngolu wana ya kuzo kale prophète wana nzata nyo soto le biso ya kuzo prophète Nzambe ya za toujours asa tout est la vérité. Donc azamuna ko aflata ka mutute mais asiwe so solo ya Nzambe tegeza alors soki to yoki tobi soki to yoki te mwa tobi kana ko ezali yango zona yibena ni compréhension tabo bolimo ko lobela makako akobeda yona ngai ayibisa biso mena esikete na tuna discernement na senga discernement na sikete na lukana yeba na tuna sufulenge ni vision le message les aller
mbala beaucoup d'incompréhension. T'es oyo, vous arrêtez. Vous calmez ça au pays. Alors, maintenant, ma belle, moi, ils ont koufa et zolatayo. Pour dire, même à tout Dieu ma belle, même à tout côté compréhension, même à tout tombier. Hier, moi, j'ai un problème. Ils ont parce que message sur la commission, et vous n'êtes pas ça. Moi, vous n'êtes pas d'ailleurs. Ils ont Nzambe talisie danger oyo sakata ko mona yo. Nzambe talisie kufa oyo zanda yo. Nzambe talisie matoko ikam oyo yela yo. Mais Yesu ko lo ko tona na mara motema. Lo ko tona biso to ya la présence de ye, la présence Nzambe moyo. Ako na mawana abole ko talisa yo, abendi yo ayebisi yo. Tala likambo zina yo. Tala likambo da yo. Tala likambo da donc, il y a des choses que tous sont yélés. Pour dire, mais ce que nous avons dit, c'est que moi, tout le monde, les gens qui sont là, ils ont dit, Yoki, Yoki, Yoki. Mais si tu es tout là, tu peux faire la réflexion. Ma guita. Mais pour faire un temps, vous y allez pas là, na quatre bottes. Est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit bottes là? Il y a bona Nzambe suluba awana Ezéchiel. Soki moto moko na lupia ukebisa mutu na mabena yi. Eke mutu wana aluyokio. Eke abongo bisa na yi. Mutu wana mabuko na mabena wana ezali. Mais soka yokiote eka kufira mo. Ndambo wana ya mabia kulu wana ye na ko sengela na kusema na mutu ya mutu wana ko yo Ezéchiel yo prophète ngai ko kibisa ki. Mais moya ke bana ye moyen tout n'est pas là. Mais on a une attaque Bible des clair. Sauf que dans acte 2, pour la porte dans mon livre qui t'a dit, Ngouya qui t'a dit à Pentecôte. Ça pour les symboles. Nous sommes ningalaki qui soit ça. Peu nous connaît ningalaki. Mais on comprend de l'eau pour voter. Tant que tout n'a pied, les cabres lieux. To mapie abadi ulipo la gambo yango po batuna tipo Oyeba. Alléluia. Yo so tuni mulu Nzambe aza kama hiyo message. Détail wana wa hiyo sio exact. Azela ka so deuxième portion yo. To ek papa. Likapo za nini? Papa na sala nini? Po di yo Nzambe ka talisi problème ko jaka le gata na yi katlo boto na yi. Yo ndaba tatu zile kata kwa biso. Wewe unataka vile biso. Mais tout ça la nini? Na acte d'apôtre bande kwa tunati. Tout ça la nini? Donc pour toi Nzambe na mtema moko. Oya yaka kati osika l'église Christ avec nous. Peut-être Nzambe na mtema moko. Sana posa kuna kwa les cieux. Peut-être sana posa ya kubota buma. Peut-être sana posa ya progresser. Mutuma tamba le vérité. Même à tel pour toucher, moi, les ganaillés, les affaires, comme ça, ça nous a volé. Et quand on c'est comme bon, il y a des mystères. Alors, mais ce qu'on dit de ça, au sommet, quand il n'y a pas de prophète de haute âme, papa, ça là, nini. Avant, il y a des saillies de ça là, côté, moi, je suis bon là, exact. Mais bis awa, ils ont mon avec respect des égalité. Et tant que yoki, autour de côté, ni ne ça là, ma beauté de bouquet. Quand on crée, on se réveille dans l'eau. On va mettre le solo dans Muninga de l'eau. Muninga, on va mettre le solo. Est-ce qu'il y a de ça, il y a un problème tout là? Est-ce qu'il y a des détails pour le mois? Est-ce qu'il y a des situations là? Vous avez dit que le prophète de haute sabbatique à Tabiso. Alléluia. Tout à l'heure, sur le verset 20, verset 21. Soki moto ko sembo atiki ko salama lamu pe abandi ko salama be na ko sala ete yango emebla ye pasi pe akokufa. Alléluia. Alléluia. Soki moto ko sembo atiki ko salama malamu pe abandi ko salama be ko kana ko salama be na ko sala ete yango emele yo mabe okomosala wana emele pasi pe asa mini akufa. Nzambe ngwasa. Alléluia. Donc tant que tozaka tosika nzambe tosa nzambe.
tozo yoka maloba Nzambe tozo sala bolamu liboso ya Nzambe tozo sala nyonso pour l'église batoke liboso tozo sala bolamu liboso ya Nzambe tozo sala parce que mwana zo comprendre ça mais le moment où on a suivi kanisi mususu ya kosala mabe et puis na continuer en profondeur na comme ko planifier ka kosala mabe mutra oya assemble pour na yo mutra oya dikisio mutra ko se kima ka pour na yo okomo kanisi mabe Bible awo ke Nzambe bike ngai moko na kosala te mabe wone benesi nini basi et basi ko soba dina na liwa peut-être pour toi ça ne bola et madini même quand na bomoto na kiyombo baka kubele mambote kuvutwa bibi mambote donc bisika bolamu euti basoko salini bolamu donc mutu asale bolamu basoko se malamu bakasela babete soki bolingo ezali alléluia amen mais soki o baloko kanisa mabe awa Nzambe alibike ngai moko donc ye Nzambe donc na kosala donc Nzambe ya kosala mutu oyo abana kosala malamu bisko abongoli na ye akomu ngudi ya Nzambe mungudi ya mupa Nzambe mungudi ya wana Nzambe Nzambe ni abi akosala ete mabe oyo kongosala wana makanisa ko minango ememele pass pe akufa alléluia amen alors il faut faire très attention tant que la présence Nzambe to linga sana mtema moko tant que Nzambe to linga pe mu Nzambe mtema moko peut-être Nzambe a autour de yama awa teme sur les awa Nzambe nation mobima bato nyonso bakoko Nzambe la pona mboka bakoko Nzambe la pona peuple mais tant que Nzambe peut sa réponse moi peut sa bakoko nyonso et akoluka prophète o asala alliance na ye utalekolo o atindi mabele yende wana wana yebisa réponse na mituna oyo population et puis c'est pas ya Nzambe bali on a il faut de ça attention na verset 10 11 alors na biso Nzambe babisi yo moto fongola motema pe matoyi na yo kama kambo nyonso na lekolo na yo si makende epa ya bato ya ekolo na yo oyo bamema na buumbu awa loba na bango botala makambo kolo ya lobi boyoka to boyoka te lobela bango alléluia amen Nzambe atotinda prophète na ye na ba oyo bakenda na buumbu neti yo na ngai to kota na buumbu masumu abe omso to kota butambuta alléluia amen Oyeba na côté de façon inconsciente ba lié moi la famille kanga biso moi pour crescer moi peut même na Nzambe o ko mettre Nzambe exact mais est-ce que Nzambe ayoblo mawa atile prophète na ye pote ya na buumbu oyo okota na buumbu oyo bakotisa yo na buumbu oyo blokayo banda kwa soko mutako sumba yo ezele kamona mtu bala yo kamabe ezele sekote mina awali yoka bayoka te yo lobele bango c'est-à-dire que mina tango omunike na kasa problème ya boso biso nyoto yakate osika to yaka na problème liboso Nzambe moko te kate biso awa aya na opete kaka na bopete kaka aya kate osika alléluia amen to yaka na problème tant to yaka na problème to yako na mumbo ya Nzambe poto yebike Nzambe azosala kate na ye to yebike prophète Nzambe azala alliance na ye to posa ba problème na biso epana ye mais yesu koyo alobela kabiso pote atona marantema pote problème oyo kaka na yo e kaka libota na yo pote Nzambe kamble mais tango azo pesa yana il faut au formateur il faut formateur oyo kape otosa oyo azobe soko tosi ozobolamu na problème na yo alléluia mais soko oyoki mais otosi te moi to wala mo za kata yo ya ko so na kata na biso so mo na baki na ndeko mo na kata biwo na bi en tout cas oh non ngana ko contrôler
na so mona neti bolingo ezate ba so benga na souté ba so vite ngai ngala bine ngai Ezéchiel comportement nos abine donc ba et donc ezate tango nyonso na kuna na faiblesse de prière tango nyonso makasana nyonso komi na mabe tango nyonso na distance la Bible ni ne remplaçaka musumi. Alors souvent nous sommes dans le salon na sika tunamitana ngamoko nzela na koti mabeko na kumusala na kokotana miso ko pelepele kaka na bande ko na ko basaba na ngai oh mais dès pourquoi apesa na pote ndeka pesa pote ndeko na terre mais oyo ndeka lo kuna ka pas ko na ni ngolo badini mais oyo sika ba lobeli ko na ngai makanisi wana itona na mutu oyo nyonso kati na ye bonzambe za suti alléluia. Alors, tant que nous sommes dans l'esprit, il y a contrôle, il y a pour contrôler Maloba, comportement, ils allaient mettre go, na kata polo. Peut-être, il y a moins de choses que j'ai fait pour ça, mon bazar. Alléluia. C'est un point que mon bazar a sonné, oh, mais quand sonné la tête. Mais assemblée au nas, donc l'esprit a contrôlé comme ma casse, tant que Nzambe s'attaque à douter. Alors, mais est-ce que il faut au fou comme au samedi là. C'est un Nzambe, papa. Il n'a monnaie qui n'a comme vie. Mais tout le sanaï. Papa, la chasse est bon esprit. Oh, il y a des sanctions côté là. La chasse est esprit. Oh, il y a des sanctions. Oh, je paye ça au samedi là. Oh, je paye ça au Bible. Oh, je paye ça au Kolanda au Nzambe. Oh, je mets ma carte sur le chasser à go. Au moins, le pétard vous priez d'autorité. Au moins, le pétard vous tient, mais ça fait fort. Alléluia. Donc, elle libérée comme elle. Au moins, elle paie ma canne si madame vous avez dit. Amen. Donc, vous voulez vous musique. Naïpse, n'est-ce si vous continuez une semaine, aucune église. 2 semaines, aucune église. 3 semaines, peu aucun nom de Yagoa. Yagoa, Bible même ça, ouais. Tango Mutu, yo, Ezéchiel. Tango Munike, Mutu, a comme ça, ma belle, on a ça, avec au sembo, avec au sambe na ye, avec au sambe madame, mais ce qu'on a aussi quand c'est au ça ma belle. Hein? Ya Nzambe vini. Ye Nzambe, ngamoro ko sala ete, na ko sala ete mutango. Ma belle na ko sala wa emineni pasi. Makluban yote para ye. Makluban Nzambe. Ye mo Nzambe ko sala ngamo sima kaniswana. Ya ko kanisa kama pepo na muninga. Pona mutu asale bolamu. Nzambe abisaba yokolo poniambo ngamo na membi pe kanisa ba biwana yende le passe na bina yo. Et puis tant que passona oko butongo na kote kino kokufwa. Banza Alléluia. Amen. Alors tous buka to salamanam to le Nzambe. Il faut que ça ait des prières. Mais les prières ya moni. Et na acte plan so kana acte trop plan ba oyo bande producer de bosso. Ta ya na parole Nzambe. On a Nzambe kwa sasa batuma. Tamba zima problème ya Mungu ndio solution. Bato wana bakomaki assidu au temple. Moi mon absence dans l'église ezate. Assiduité wana et même un plus na bomo ya mwana Nzambe. Donc tango nyoso wana ozio kama lwa Nzambe. Ozio kama parole Nzambe. Ozio kama gloire Nzambe. Ozio kama louer Nzambe. Et comme ça ka muntu na environnement mo boye neto komi na environnement mo boye monike amna yo je sais pas wana ngana sala neta so mutu abino sala kosa so c'est 2 jours na ile église terre na mona ka perte makasi et puis jour na ko yana église na komi te corps étranger pour que ka mo te ba yo ki manya bango. Alors, on est on a bon Nzambe tout cela pour rater. Et puis, à vous ça vise à molimo. Peut-être un problème à l'histoire. Tant que tu as un awa, tu peux se mettre dans il y a Nzambe.
yano moi bango ngeza ba version de pesa réponse mais mon collègue vous a absent mais sans raison comme surtout sans raison valable avant de naître pour exprimer qui de mon collègue l'église sans que vos occupations dans mon salon sans que vous allez mais esprit de mon corps et qui doit exister mais de vous que esprit moi vous pas Nzambe exact pourquoi ben dans l'esprit voilà alors les gens essayer tout la Nzambe tous wa Nzambe tout en place bolingo Nzambe bolingo mu Nzambe pe misala bolingo essayer monde alléluia amen et donc dans verset 6 soki na tindaka yo epai mikolo ebele wana oyo minoko ya bango ezali pasi penza mpona koyeba mpe koloba yango bango bakoki koyeba koyokela yo awa donc Nzambe azo na Ezéchiel na tindi yo na baisraelite batomboki bato bisalama mabe bango nde na tindi kuna na tindi yo te na bikolo wana mosusu oyo bayelobaka minoko oyo ya bapaya oyo bayebula yeba ya pasi koyeba mpo bato wana soki okende koyeba bango même te bato ba étranger bakoki kononoki mais na tindi yo na baisraelite bato ongana tuna alléluia yango soki na kati ya église Christ kolotanga Nzambe atasima chapitre oyo kaka na ntongo oyo nabe mpona nini kambo oyo soki kati na biso na église Christ avec nous Nzambe apesi prophétie makasi Nzambe apesa makambo ya kokamba mpenza mais nesika te biso toza na mobwindi biso toza kibwindi na source tokobuteli yango mais bato bazouta mosika bazobengaka bato baza mosika mikelo poto bango nde bazobengaka bazobuka balivre oyo po te bayeba lolenge nini ya kosambela makambo nini Nzambe azopesa akomopesa NC ntango okotanga chapitre oyo na Égiste abi Ezéchiel na tindi yo na bato wana te me bikolo ebele wana oyo minoko yango ezali pasi mpenza mpona koyeba mpe mpona koloba yango bango bakoki koyokela yo noki mais na tindi yo na libota ya Israel bango baza batomboki libota na ngai yaminaka mandeolanga soki Nzambe ati biso prophète na kati ya mpe na biso ETC mais aye kotala se na kati ya evio batali po te akuta na yo eza ngolu to ngolu te eza grâce grâce te mais sikoyo yango toloba mokolo ezali Nzambe po mission na ye Nzambe apesi eza kaka biso yo na nga te mais eza nango ntango mokie bisika ebele bazozela ye mais Nzambe azoleke bisika wana minoko oyebane te mais bato mokolo oyoka ye bakolanda moki oyo azoyisa mais yo na ngai tomenengela mpona koyoka mpe kolanda ngo eza alors oyo mpeza danger ezolengi te kaka biso tozomona ne tozomona te tozomona te habitude oyo mpa Nzambe habitude moyeza nango eza te donc toutes les occasions sont comptées pour Nzambe donc ndenge leloko donc aza na kati ya kalbi ya Nzambe mumbu ya Nzambe aza donc chaque époque chaque date Nzambe pesaka oyo ekosala mpo te ezala programme nani ya Nzambe donc ntango okokisi yango mpona Nzambe mpona likolo ekomami ntango okokisi mpona Nzambe mpona likolo ekomami mais après ntango na mission na ye awa abu pia atindi bisika mosusu donc maintenant tozala ntango nakobenga papa na matali awa mwaye aza sodoso matali awa eza te parce que Nzambe atalisi ye mission na momona eza kote mosusu wana alors senge tozala mayele etobilengela mpo tozwa oyo Nzambe azopesisa awa alléluia alors le prophète Amos 3 verset 8 Nzambe asalaka yango moko te soki ayebise monamo na baprophète na ye te mais prophète nyonso te alléluia le prophète nyonso te ekoyo asala alliance nani na Nzambe prophète oyo Nzambe apesi charge libota mobimba charge de nation moto oyo azosola na ye boye lokola moninga sola moninga moto donc moto wana ye nde ayebaka makambo nyonso ya likolo mpe eleka awa na se ali akozomeke awa kati biso tona grâce Nzambe na epoke na biso oyo Nzambe atili bisi prophète
Pote Nzambe asala bato bakufa te. Ba prophète oeleka basala misina bango basali ba geta. Alléluia. Maintenant dans moment oyo Nzambe te ce prophète et Jacob. Alléluia. Pour qu'on rappelle ce kaka. Yes Martial baki chapitre 2 ba prophète nyonso wana obayaka doso Yesu. Molimo na Christ yango ezakata na bango bango sakuna molimo na Yesu Masiya. Bakuta Yesu Masiya te, mais molimo wana ezakita kata bango. Yango pe Yesu Masiya tango iye moya contredire le prophète le bakona exact azutamba na parole ba prophète wana kote ba basala molimo na ye. Yango pe prophète Nzambe tango sa kaka molimo wana yango ka prophète ko esala prophète ko bipa yango pe do sala prophète Jacob. Alléluia. Donc makambo wana ye yango pe azokokisa katosika. Donc quand prophète o azabo mowe Nzambe telebisa na propokisa minako o Nzambe pese Nzambe prophète ayeka. Alléluia. Alors on va dire que tout est là. Tout Luca tout Oyeba makono. Awana na tutanga msakuri 1 verset 9 likabasika na seta mweza na go ezate oyezeka yango pe ezoleka lelo oyo. Oyo mona le oyo yango pe ya sima. Mais yeba kaka Nzambe chaque époque na bato ko bazo moyi azitebisa ka prophète moyi. Na moment ba Israélite atenseri Ezéchiel. Alléluia. Mais malheureusement, on va changer la voix. Exact. Malheureusement, le bas car prophète Ezéchiel n'a pas besoin de ça. Malheureusement, il y a un prophète Jacob pour la Yona Ngai na bila matani awa. Pote, mwanto ko para bila biso. Exact. Et c'est notre yokela yi. Prophète Nzambe ko lelo ngai, mwasa mtosa na te. Awa Israël ba yiba ke prophète ko ya sala nya Nzambe, ba bana uza musika na ye. Alléluia. Distance. Pote mutwana wala ndio msuri kuzalile exact. Donc il y a ça mususu. Donc asa mususu et c'est pas yoka bana ko tosa. Bise pese to yoka pe ko prophète Nzamba te sur de sika. Kolanda. Totika ko pese espace ba paya. Ba paya so ba yeko bete de so ngana ye awa tala pour livre on a mundi awa et je makabena prophétie biblique to sika. Donc mission biso e komi pele ko. Et ça devient nini? Et ça devient nini? Donc, il y a des otages, ça y est, mais au Congo, il y a des paya à mener. Et ça, solide ou solide? Et ça, perte ou perte? Mais là, imagine maintenant, Moutouana a coupé un papa chapeau. Pas prêt au musique. Mais moi, je vais dire que c'est un peu de 40 livres. Donc, un papa chapeau. S'occuper de Moutouana, il doit s'occuper de lui. S'occuper de Moutouana, pour lui, il y a un camp où il y a un camp. Il y a un camp qui est un camp. Donc, il y a un camp qui est un camp. Donc, il y a une distance. On va faire sa priorité dans Moutouana, il y a un camp où il y a un camp. Il y a un camp où il y a un camp. Ezéchiel, bato oyo bakabalambi yebana te. Bangona te kwa ngona, soko te bango. Bakuyoka no. Bakuyoka mete. Ya kupeleke awa kwa kusukisa Yesu Masiya atakuze pesa bibeko na bayeku taye. Bosoka na kuteya. Na TDB. Mais mwako kota na Samarie. Mwako kota na Samarie ezate. Mwako kota Bethanie ezate. Na zoti na bino na bana Israël na Jérusalem. Esika ba meme mekuka. Alléluia. Amen. Pote alobaki ko kota na ba païete. Pote ba païe bango basana facilité ko yoka pe ko tosa na banza. Ba païe basa ya mtuna tango ba potre Ezéchiel Christ bazaka ka vision na kata Jérusalem. Mais Nzambe tama mona ko dimeza kina ba païe aya kote c'est le premier prophète ba païe prophète apôtre Paul. Apôtre Paul maintenant pays ko pansa Samuel mana Yesu Masiya ba païe. Asa ba tibelito ba tibelite. Ba tibelite. Ba tibelite. Ba temaki. Pote Yesu Masiya mona kina kota païe kundimeza makasi. So kibiro apôtre na bo mande na ba païe. Ngai mona tete objectif na Jérusalem ko ba juif. Et ça. Pour ba païe ba ko soit déjà pas dans mon nous. Moi on soit espace où terre kuna et ça. Bon, pendant que Jérusalem va passer tout ma casse là.
Atuambia sana liboto na kuna hotel. Biso pendenge moko katolosika Nzambe azolo so Bomoyi. Nzira prophète Ecclésiaste katolosika. Les biso zobolala. Les bâti musika et les réseaux sociaux baza kotele. Baza kolala. Alléluia. Amen. So to sala mayele to milenge. So conseil au pesca. So comme une prophétie et bien awa papa alobi ka ko boye révélation Nzambe. To lukaka so luke koma mukanda luka bozo mukanda wana. Alléluia. Amen. To luka to zo mukanda wana. Un programme de prière. Il faut tout milenge to za programme de prière wana. Ça faut tout milenge là. To zo. Peut ba to musika. Bien ko musala bazo sala bazo documenter. Bazo ko documenter. Bazo tina po na kwa. Na tina boy. Donc bazo alors mukole koya au moins oya aona ba livre na ba. Et ça le monter. Alors biso so ta ba livre na tesa sur makambo oyo mtana pesa mo matsambo wala kata biso. Yake. Alors donc c'est très dangereux. Et mon Nzambe a biso ngolo ya ko comprendre que Christ a prophète aux amateurs de biso et mission va pesi pour yo na ngai. Peut-être tout le monde va be tout le monde va be na mutu onyoso azaka mwana Nzambe wa lingiza mutema moko o lingiza be pote akongo kwa kwa Bible azaka attentif na oyo Nzambe azolonga attentif oyo Nzambe alo akomi donc petit monde akoma azaka programme yo prier kuna nde emuna ke dosa elongo na Nzambe na mungu Nzambe. Alléluia. Oza mutema yoka. Oza mutema kukomba. Bali ko salela. Ya Nzambe. Est-ce que ça n'a pas